doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Dans 5 minutes, Nabiso a l'élo édition spéciale. Toko la Kisabino, Toko yo Kisabino parce que ezali nzembo moko patriotique pour bomona ke pour na kosala la karamboka ezali te ke faut ba nommer yo il faut ba sala yo boye donc okoki ko contribuer pe pour na mboka na yo comme les cas il y a grand chanteur compositeur na kombo ya Mala Kunku a sali nzembo moko ki toko ezali ko yembela mboka donc na nzembo na makambu nyoso tout vraiment ezali ko se regrouper na kati ayembi on a groupe na ye le porteur de la joie bazo me mapenza esengo parce que soko ki nzembo o vraiment esengo et puis vraiment na kati ya nzembo na yoki kombo ya l'écrivain munene ya mboka na biso na kombo ya Jean-Louis Chimbalanga oyazo sala musala makasi pona mboka boyebi asalila donc vraiment papa Tshisekedi livre et puis asali sous livre la vraie vérité sur la vérité des urnes oyo ezo sala penza masolo ko sakanate boyebi na 5 minutes avec César Ngadi zalaka tous les jours te ke ngai na ya na présenter bino nzembo parce que vraiment nzembo e kotinga na motema ya wana lingaki vraiment bo apprécier yango ensemble nanga donc toyoka nzembo oyo ya chanteur munene compositeur na kombo ya Mala Kungu oyo sali yango na groupe le porteur de la joie donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, to invite him to address the General Assembly. Yonani, Oboya ya Fati. Rendre Dieu ce qui est à Dieu, Fati ce qui est à Fati. Moka na moka, ezalaka na mokonzi nango. Na RDC, et Félix Tshisekedi Tshilombo. Jali Timbalanga yoka. Na likolo Yesu nde mokonzi. Yesu mokonda bakonda milimo nyonso. Une nouvelle grâce. Vous avez Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi. Maman Denis Nakeru. De la mère, de la fille, et comme maman Bibili, après Batamaël et Balobi. De le père, de le fils. Nenga Tenet Tshisekedi Azala, Kananga Befati, Azali. Diplomatie, Kasi, Minokite. Coopération à bas voisin, relation à mon entier.
maître Niger. Yaliti Malanga. Le grand mécène. Jean-Marie Loukoulasi. Tamalou Kondé. La locomotive. Moussana Mouissi. Le grand sage. Nicolas Kazadi. L'homme qu'il fallait. Denis Kambaï. Moutoumou Boabou. Maman arrêtez Homo. Maman sociale. La princesse Adèle Kaïna. La femme de distinction. Peter Kazadi. La force du frappe. Maman Eve Bazaïba. La femme qui se perd. Papa Sokobo Ifati. Salamo Kilinayo. L'enfant terrible de l'UDPS. Ridi Balonga. La tête qui fonctionne. Gilles Mouniere. UDPS toujours. Blaise Lumbu. Sentinelle de la République. Moïse Lukembo Mathieu. Honorable Doudou Massampou. Pablo Tondwanga. UDPS d'Angola. Orsil Martin Bouyamba. Pati Ourier. Pasteur Kili Bokwala. Le chouchou de la diaspora. Maman Lisette Mongendou. Diebissa Paris, Bruxelles, Londres. Pati Ourier. Excellence Gisèle Lokondo. Obé Okoma. Fondation Yves Bapa. Pati Ourier. Le sénateur Sami Badibanga. Bangisa Bango. Augustin Kabouya. Secrétaire des secrétaires. Double brassard. Millier brassard. César Nadi. Le Boa. Tout le monde est d'accord. Yebisaka Bango Fati. Ourier. Guy André Chimanga. Marché central. Eddie Mundela Kanko. Stéphane Balamwangue. Le général Nimeri. Parlement debout. Mandela leader. Sois toujours debout. La force d'hypocrite. Lissou Likola Lissou. Jali Timbalanga. Fati Ourier. Bilo morbo itu koyoka na kanisi tout le monde est d'accord que nzembo ezali vraiment kitoko donc nazali ko senga bino bo aider ndeko na biso oyo parce que ezali nzembo asali ye moko na ba moyen na ye pona ko tia masolo oyo parce que bobi ke tozali na période oyo ya élection donc na novembre ko chauffer donc il déjà sali yango de façon que ekoleka na novembre donc nzembo vraiment kitoko mingi to rappeler bino ezali ya chanteur compositeur Mala Kungu, yé mtasela on a groupe na ye ba bengi le porteur de la joie boki penza que ça y est koti donc joie penza na koyoka nzembo donc vraiment to sala kinyo so tout partager en pour vraiment bato bo landa 5 minutes bo landa yango donc vraiment merci na le grand chanteur compositeur Mala Kunku na kanisi batu nyo surtout ba ko emboîter pas na epo na ko salela mboka o ko salela mboka na ba façon nyo surtout donc merci na fidélité na bino et puis restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo toboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza lombisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans
quel restaurant? Eza musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne,
Vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na bana otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto. Ozana Kisasa, ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku. Mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche. Na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai,